Ba bonsoir ba maman bokota bokota. Babi lelo réseau. Réseau elingi lelo masolo te. Bo se connecter ba maman. Bo se connecter Jessica Mondako la femme en poche. Bo se connecter. Bo se connecter babi Matibi Keka la tigra. La tigresse ya la marraine à tatou. Balobi base via la ramoko pop makalangi. Bokota 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 bokota. Babi ba mama bokota. Balobi yanga moko. Olga Tedika. Bokota ba mama bokota bokota. Malgré réseau ezo saka na biso timbre. Kotara déjà senga. Malgré réseau et saka nela ki biso mais biso photo le kangoka na maele. Biso photo le kaka réseau na maele. Réseau biso photo le ko na maele. Malgré réseau telemela ki biso mais biso peut to telemela. Bonsoir Timbre, bonsoir. Bonsoir la marraine Monica de la Sade, bonsoir. Balobi ministre de la justice. Yo. Yo moko moni sujet tozala ngo. Balobi est-ce que moi si akoki kobala mbala na mbala eza permis ezotala pe lisusu âge ou bien eza normal ata lelo par exemple na kabwani na nga na Alain lobi na obala na ngai na okutana na nga na Blaise lobi na kobala na nga na okutana na nga na Pierre lobi na kokutana na ngai na Paul na kokutana na nga na batu atana combien eza nango permis selon yo makanisi na yo sagesse na yo okoyebisa biso nini. Bon, je commence d'abord au pesana no batunyo sotumbote. Ba papa, ba maman, ba leki, ba yaya, ba nièce, ba neveu, ya la marraine na nyonso mbote. Bonsoir. Zanga Oasis Beauté Naturelle Timbre Fiscal, autrement appelé Pignon, ministre de la Justice. Amen. Vraiment, moi je pourrais dire que Ngai n'a jamais mieux placé pour le sujet. N'a pas toujours exemple Nanga Moko. N'a pas ça exemple à Moutouté. Bon. Question de l'objet, moi si à Coco Bala combien de fois? Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de limite. Âge na Coco Loba, il y a Bala. Ça dépend à moi si moko. Pour moi sur le bic na Bala li sous-souté. Ça veut dire que à une décision na makamwa kutana nango. Neti nga na Koloba. Nga na Koloba ke na Coco Bala li sous-souté. Non. Parce que j'ai encore la vie devant moi. Mais na koko bota li sous-souté parce que moi nananga sa boti. Na koko bota li sous-souté. Deuxièmement, la marraine noyebi bamabala mususu etindaka mwasi so akabwana ezala ba réseau ebele. Nga la plupart ami bali oyo mobali ya oyo yetoloba premier mariage nanga c'est avec un juge d'instruction. Il y a Liboso, c'était Zaïd Ngoma, qui fut vice-ministre et vice-président. Il travaillait d'abord à l'UNESCO. Après l'UNESCO, à quel compte en attend le père Kabila, Bando Salakuna. Après, à Zongi, dans les temps, il y a Joseph Kabila, Bando Salakuna, qui fut mon premier mari, Zaïd Ngoma. Que son âme repose en paix. Après, Moubaï Nanga Mibale, juge d'instruction. J'ai divorcé avec Zaïd, pourquoi? Parce que vi oyo angaka memelanga ba garde de corps ba boye j'ai pas voulu na boyaki et puis nazaki mwana muke na bino ke kufa avant et la preuve ye moko akufa ba bomaye ba empoisonnaye na lavandie na ye empoisonnaye toleki na ye ko bala ba balingana Houblon qui fut mon deuxième mari qui est juge d'instruction au tribunal de Bobigny mais a transféré ce qu'on a Marseille. On a eu des enfants, c'était bien et tout. Mais, infidélité, les kaki. La marraine n'a pas kaki na koti boloko, pour nga na chabienne.
nga nazoke na commissariat ya Pantin natiki carte d'identité na nga nakepa ya fille wana pa ba fille wana nakoti na pazi ndako na beti ti moko mosusu na beta fille moko epiglote ekita balukisanga Paris mobimba famille nanga ekimisanga bakimisanga na Grèce donc ozokutana na mobali bozofanda na 3e étage na 1er étage mobali azeli yo makao Oh là là. bozofanda numéro 31 mais mobali azeli yo makango na numéro 32 Oh là là. nga nazomona nga biba leo su bacamarade bonga bilazala bacamarade ya mibali nga bi c'est normal nourrisa mwana na biso nde atimbisi ngai alobi yo yebi teke mobali na yo fi wana aza makangu na ye nga bi te makangu na ye tabi te makangu na ye wana azobeta lisolo ya mobali na nga mibale qui est juge d'instruction ti mokosusu kaka boyo te nazokele pa neve na yo na Allemagne nekezwa voiture napindaki mbongo tusa nga bi d'accord osoko ndimi teke notika nga na gare nga bi meboni ozwa makambo boye bref toleki mobali na nga akenda te akenda na vacances d'hiver na mwana mwasi wana tozaki na compte joint alongoli mbongo nyonso tu na compte na marena nakenda mpo na retire mbongo nafuta ndako nasomba kusha mwana wana toza na 3e mwana mbongo eza te la marene nalesa mwana nga potopoto ya yaya na ye mwana sala diarrhée na mema mwana déshydraté na Robert Debré sikoyo marene ayebisa ngai mobali bongo sani ti moko mosusu aye lere azongi auti na vacances wana avant zonga naketi epa ya papa ya fille wana nakoti nayebisi moi je suis madame Blanc alobi mais namonaka yo nga bi wi bozaka maria bi mais mobali no ayaka awa nabimisi livret de famille atali carte d'identité passeport koma mobali nanga ye moko papa ya mwana wana bengi fi wana abi baza na hotel nazwi allo nazwi papa bana nga bise merci beaucoup nzambe abatelo bisiko ozali siko lere azongi ole azonga atindi leki ne ya mobali ayakozwa bilamba na ye nga bi na opesa pe bilamba te ye moko aya asalaki changement ya badresse makambo nyonso tu marene nazoyeba te nao nazoloba ke omoni quand les gens bokondanaka nga Azis mobulu na mobulu te boyebi nini nga nakutana nango te esali pe bien comme ça na expliquer monde entier yoko oyo nga na sibisa na koti na mwana hôpital bapesa ye mai ya mungu baperfuse basala boye un bébé de 3 mois na bimi wana esili atindi ya ene kozwa biloko tusanga bina kopesa te aye kozonga azozonga ma azonga na ndako te mokosusu aye asa voiture nga be kozwa voiture te loko azalaki na 2 clés nga azalaki na clé moko ye mpe clé moko azwi voiture adeplace ake nango na poste ya Aubervilliers mpo tokofanda na courtilière série wana ake na poste ya Aubervilliers akoti kuna alai na kati ya voiture wana mare nakenda na sombe essence nalanda na se na asperja voiture napelisa moto boye mo nde bambila basalaka ni bapatrouille bambila bayeba isi madame ngabi te nga fona boma ye bota makambo asali nga boye babi madame eza raison te tika oyo kota boloko pamba ngabi te nga na préfère na kota boloko me ya kufa mbala moko asituki makela bimi libanda kiso baise me yo ngo kufa soki biso to ngo kufa marene nakenda na senga divorce yo somona mutu bapesi divorce na bimi na divorce po na tribunal okoko na masanga te kamwana nanga atikalaki libanda na bouteille ya champagne na sengi divorce toke tosambe esili mukola délibération baaccorder divorce batuninga olingi nini parce qu'on avait 2 pavillons nalobi moi eloko nasengi bana nanga po bana bazanga bien na mama ke na papa juge avocat lobi nanga mais pourquoi ozotika bandako nga bino bandako eza na pona ekozala na kombo ya bana nanga babénéficie nango me nga nalingi nde bana nanga bapesa nga la garde totale on appelle ça la garde exclusive nde bapesa nga bandako tokabola ye pavillon moko
nga pavia moko etikala mpona bana na ye akenda kosala vi na ye mais siko place ye akenda wana libala yango mpe esimba te baboya na suna na fi yango aboyaki mpo na nga place pake oza fi mosusu esimba te donc akomi ka bichange. C'est pour dire que après moi je me suis mariée avec Patrick Meka. Patrick Meka, on a eu les enfants et tout. Mais Patrick Meka paye kokota loyenge ya musique. Siko nasani. Loyenge ya musique. Batu baye ba qui était, baye roye, baye parce que ça mobile à Oasis. Et comme il loyenge, et comme il bilamba, et comme il boye. Mais non, moi je voulais être stable. Dans un mobile, il te fait stabilité. Mais mobile, il a une stabilité. Mais, tout cas, bonnet. A qui a salvi na yenga pla tika salvi nanga. Ti na yokuta na pauvre, boye bi histoire. Pauvre ça na mukanda te logote. Mais c'est un homme que j'ai aimé. C'est un homme qui m'a aimé. Oui. Donc il m'a fait vraiment afin singa na place à kibo mwasi. A pesingo na zai ko luke pa mo mibali nyonso a pesanga yango. Mais ndamba yeko sala ke, bo excuse nga so na zolela. Ndamba yeko sala ke. Maybe que so so balikambo mobali oyo afandi sanga pesanga yi valeur ki mwasi ona zongo na mibali nyonso te mais nzamba ye kosala ke abengi ye donc voilà pour ngai na pesa ka exemple pa nanga c'est tout moi j'ai encore droit de me remarier mais maintenant il faut natala mobali ni non ko rezoala fanda re po mibali mingi bo pesa ka basi torte bayebi ko fanda na basi te mingi bakoya pona mukanda surtout mukanda mususu akoya pona mbongo yo mwaso pesa ke mbongo mususu c'est un gigolo akoya tchedoka makolo na mesa alie olatisaka ye yo lamukaka na tongo olukela ye le mususu osala bakope na yo oteka putulu obetaka basheke na yo mais ozolesa ye mais namitunaka yo ngai nakolesa mobali te mpo nano na age nakolesa mobali te biso to abasi nakosa elo cadeau ya anniversaire cadeau ya surprise mais na banda kolesa yo donc nabimi na tongo na ye epai na ngai esimba te basi oyo bazobala bazodivorce baza na baraison na bango bamosusu so de matérialiste afandi na mobali azangi na musala le mobali asu na mbongo te aboyi mobali wana akeluka mobali ya mbongo donc ozoteka nzoto na yo ozolandanga bien lambaka yo si na olando très bien voilà donc il y a plusieurs catégories ya basi mosusu bazoluka stabilité ya libala ke mobali afandisi ye apesi ye valeur akibo mwasi mais basi mosusu bakolanda mobali kaka mpo na kombo bayembaka ye babwakaka ye mwasi mosusu akolinga mobali mpo na mbongo matériel mosusu akolinga mobali mpo na mukanda soki azwi mukanda ake na ye ozomona c'est dans ce sens là pour moi je dis il n'y a pas l'âge pour il faut pas condamner basi oyo bazodivorce mutu na mutu ndako olalaka te oyeba place etangaka mai etangaka te ngai eloko nakoloba yango wana lelo eza sujet mpona basi sujet mpe ekoya mpona mibali tokodébattre yango donc voilà quoi en tout cas merci Tembre otouché bamama ebele ouais otouché vraiment otouché yango wana ata lelo soki tozomona bandeko na biso ya basi babali 5 fois eza nango normal eza mabe te po bozomona mwasi mosusu azobala boyebi te makambo nini ye amona na vie voilà boyebi bagalere nini ye amona na vie te botala kaka histoire oyo Tembre apesi biso ya moke etouche presque tout le monde donc ezolakisa ke ata tomoni bandeko na biso ya basi bazobala abali 3 fois oyo botala mwasi oyo aza ndumba te kojuge nanu mutu te tant que oyebi oyo azovivre te tout à fait soki oyebi oyo azovivre ojuge ye lisu te botala oyo Tembre apesi biso moke ya vie na ye
même nga moko ekitinga ma ya misu. Donc esali pasi yango wana ba papa tant bozo mona biso ba mama moi c'est décidé ata bali 5 fois bo condamné été bo condamné il faut ba papa ba mituna pona nini moi so nazaki na ye aboyi ngai aboyi nga pona nini faut ba mituna pour moi ça c'est esclave na yo te moi ça zali eteni na yo nzamba lalisi yo balongoli panzi wana basali mwasi pona nini pourquoi ozopesa mwasi ya ndako na orespecte pourquoi ozorespecte ye te omona mosusu mwasi aye na bana na libala yo papa komolala na bana wana ezalaka ifo za mama azoba po panda libala wana papa komolala na bana wana ezalaka te yo omona mwasi no andako po bimisata na restaurant ozomona ngo mabe mais yo moko papa libanda bazobengo poche azoba okozwa pasi gauche droite okosombela bango nyonso mais mpo na nini oyo ozosala libanda okosala yango na mwasi no te ya ndako oui mpo nini okosala yango te basi mosusu omona otenga na fandi mpo na bana nabokola bana non okoya kokufa pamba oyo kufa pamba bana batikali po yo mama ozala bien bokola bana na yo mieux vaut se séparer na mobali bolingo baforsaka te la marraine oui baforsaka bolingo te po mobali azobima kuna azokende so ayelo malade oui so ayelo malade po elobi te nafanda kaka bamonanga na libala nafanda kaka to bokola bana mais bana babokamaka bien na mama ke na papa bana babokamaka bien na mama ke papa na papa oui oui nde bato bazo oazisa mobulu azisa boye nasekaka nabi boloba o bozoloba me boyebi nga te bao bayebi nga oui bao bayebi nga bayebi o bayebi réalité te lelo nalobi yango mokili sikoyo ecomprendre kojuge moninga te mpo yo nano bazojuge yo te oui oyebi mpasi moninga amonaka te mpo yo osekaka ye botya point na vi na ngai te botya mpe virgule na vi na ngai te nga oasis mpo mokolo ezali nzambe oyo nasambelaka akotika nga te ayoka akolela na nga ayoka akolela marraine ayoka akolela bato ebele eloko nakoloba kaka faute ezaka mingi ya mibali bonheur oza nango ozoyeba ngo te mais lere mwasi wana akei obandi kofinga yo ndumba azalaka boye mais soki azalaka ndumba pourkoi ofandaka na ye pourkoi otikaka ye te c'est ça mibali bayebi kopesa biso basi respecte biso basi na bango ozoya mpo na intérêt soki ozwi kaka mokanda okei mais sikoyo soki ozwi mokanda okei sikoyo bokoloba so bomoni oasis na mobali mosusu boloba ke oasis atika François akomi na beya non mais boyebi te le pourquoi sikoyo lelo boyebi sikoyo vi ya oasis en tout cas mokolo ezali tokodéveloppe tokoparle sur vie ya oasis ebele mpe bakocomprendre yango comprendre. Merci maman la biso timbre fiscal balobi ministre de la justice. Merci. Bientôt tu auras la vidéo ya Moulaï sur la vie d'Oasis et belé va comprendre qui est Oasis. Pourquoi les lots Oasis à lobby boy? Pourquoi les lots Oasis à sali boy? Beaucoup comprendre. Pour namokili tolingi ma finga, mais tolingi koyeba te pourquoi mutu a commis na point oyo. Merci timbre fiscal. Merci la marraine. Merci. Bye bye. Bisous bye. Maman la marraine, car ndenge tozo développer, ba ope ba kolinga ba intervenir, la voix ezali libre pour tout le monde. Ba maman la marraine. Oasis ndenga lobeli biso balobi lelo mibali bazo maltraité basi mibali bazo ya na bizaleli moko ya mabe envers basi des fois bozo mona muninga mwasi azobala 4 fois 5 fois misusu bazo benga ye ndumba
misusu babandi kofinga me bandeko bayebi oyo vivana na kati ya ndako wana te bayebi bakoshima nini o mobali wana asalaka yo te bamama ya la marena makambo nini yo omonaka te peut-être makambo yo ozomona eleki kilo ntango mwasi wana akozwa décision alobi c'est fini nabomi libala oyo bamama ya la marena okomona mwasi wana ntango akoboma babandi lisuko avandaka na mobali moko te avandaka na mobali moko te musala na ye ndeko na nga soki yo ozwi chance ya mobali oyo aza korespecte yo ya mobali oyo ayebi valeur ya mariage ya mobali oyo ayebi signification ya fidélité ndeko na nga chance wana epesami na mutu nyonso te ngai nabengaka yango grâce so okutani na grâce wana kumisa nzambe po lelo mpasi ebele bazolela na mabala ebele bazolela na mabala bandeko nakokimela kaka na lisolo kaka ya oasis timbre fiscal ebele bafinga timbre fiscal ebele babelela endumba ebele baloba oyo bakokai koloba me vanda na mutu boyeba pourquoi nga la marena na vandaka na mwana mwasi oyo parce que c'est une femme bien aza mwana mwasi moko malamu mingi aza mutu soki asatache na mutu akangami na yo me baréalité oyo tozovivre na vie yango mutu echangeaka mutu baréalité oyo tovivaka na mokili baréalité yo ozolinga mutu olobi oyo nakovanda na ye nakovanda na ye 10 ans 5 ans 100 ans mama nani yango alingaka adivorce nani asupportaka adivorce nani asupportaka lelo azala bichange personne mais ntango ezokoma ndeko na nga tu ne peux rien faire okoaccepte yango mais tant que oza mpe na besoin ozala mpe na mutu pembeni na yo okosala nini okosangage bamama likambo nazolobela parce que yango mutu ezosala esho mikolo oyo meme na net eza ya koyinda na net misusu bazokritike misusu bazondima misusu bazofinga misusu bazoloba mutu na mutu aza na sujet na ye me bandeko na nga bakongolais ava ya kokritike mutu luka oyeba pourkui mutu wana akomi boye pourkui mutu wana lelo akomi perturbe eloko nini epousse ye na perturbation wana eloko nini epousse ye mutu ebeta eloko nini ekomisi ye mobali akoki kobebiselo vie mobali akokomisa mpe mutu aliboma mobali akoki mpe kodétruire yo mobali akobetisa mpe AVC yango wana bamama tolukaka nao liboso kokritike te na kojuge te toluka toyeba eloko nini ekomeli ndeko na biso mpo lelo asangage boye tomoni lelo mariage moko eleki awa ya ndeko na biso ya mwasi ya mida bamiso babi achangeaka mibali akomi na oyo ndeko na nga kojuge mutu te tanke oyebi ye te kofinga mutu te tanke oyebi ye te yo ozojuge ye abalaka abali mobali oyo azongisi oyo mama soki yo mobali na yo ayebi signification ya fidélité il faut sepela soki mobali no ayebi signification ya mariage il faut sepela soki mobali na yo
atambolaka kati na kobanga nzambe. Il faut sepela. Mais ndeko nanga, tant que mobali na yo alinga komona couleur ya pembe te, bozo kene na voiture asa balola ke longi amona mwasi azoleka ye wana bandeko basi ebele basufra na mitema. Mwasi moko abenga nga lobi la marena tozo tambola na mwasi na mobali na nga na mutuka tozo beta lisolo. Mwasi moko atelemaki na re ya bis. Il faut tala modèle mobali na nga baluki azotale. Biloko wane blessara basi. Biloko wane salaka basi mitema pasi. Po ezali mibali ebele balobaka basi ya lelo bandumba te. Ngai pona benga mutu ndumba. Il faut naluka na yeba koma akomi na point ya kindumba. Elo nine pousse ye. Mwasi musoko yiko sa pe kindumba na sentiment. Mais mususu bandeko te na sentiment ba amuke. Po kindumba ya pasi. Mwasi moko ya preferaka azala kaka lelo azana sidi lobi azana nord azate. Mwasi tu azana besoin azana tranquillité na kati ya ndaku na ye. Mais babuzoba ya mibali yango ne mutu ezokomisa lelo basi bakomi na babiro. Mbala sima pe tokolobela sir bapapa. Yango mutu ezosala ke basi bakomi lelo na babiro. Kala ezalaki mibali me lelo ekomi basi. Po soki lelo otamboli mabe, mwasi wana akoki te atamboli. Pona kolakisa ke mwasi pe atulaka te. Mwasi atulaka te. Tozomona lelo baninga basi misusu bazo honore ye. Abalaki na sud, abalaki na nord, mais bazo continuer kohonore ye. Bazozwa ye mwasi ya makangu te, mais bazozwa ye femme légitime na kati ya mariage na ye. Yango wana ba papa boluka bo changer bizaleli. Tant que yo zo vivre na bizaleli ya mabe na ndaku na yo, ozo torturer mwasi na yo, ozo mona mwasi na yo koma lokola moumbu esclave. Yo muto yebi ko beta, yo muto yebi ko finga, yo muto yebi ko maltraiter mwasi. Yebaka, peut-être Blaise azelaka. Blaise akolatsa epe peut-être alliance. Blaise akotombola epa pese lokumu. Yango wana ba papa epesa maele. Koyeba koma ko vivre na mwasi na yo na ndako. Koyeba koma ko respecter ba droit ya mariage. Bandeko, l'air tobalaka na ba mairie, mundela piaka livret de famille. Mundela kopeso kamwa livre moko eza ya mukie, hein? Ba mama bo eskize nga na oyela bino mwa livre wana. Akoyelo mwa livre moko ya mukie. Ako babo eskize nga na zuela bino mwa livre wana ya mukie, hein? Ba mama la marena mindele ba pesa rabiso mwa buku oyo. Mwa buku oyo ba benga kango livret de famille. Mwa buku oyo ba mama eza livre mobimba. Ba koma makambo ebele na kati. Ba komi makambo. Tala livre ya libala
o babengi livret de famille eza na makambu eza livre mobimba ozotanga ba mama eza livre mobimba etondi awa livre oyo mundele azali ko expliquer yo ba droit ya mariage comment bokoki ko vivre na ba droit na bino comment est-ce que bokoki ko mema na likambu oyo bosangaje tango bosangaje ata kutu bokena nu na mérite mais tant que bosangaje boyeba ke il faut bon respecter mariage na bino bon respecter bizaleli na bino bon respecter mutu na mutu a respecter droit ya muninga mais ba papa lelo ebele bakendaka mariage mairie juste ka po bamona kaka alliance ekotaki na musapi ma alliance oyo eza na bamakambo ebele ntango alliance ekoti nango na musapi lobi nango obandi koke koluka mwasi mususu oke koluka zozo oke koluka nina oke koluka yuyu okomi no biluka mais ozobosanake na kati ya livre oyo na kati ya buku oyo bakombo ekotaka na kati awo eza ya 2 personnes ya 2 personnes yo signé mwasi asigné après bokomi kolandisa bibwele na bino na nsima boolandisa bana na bino me na kati ya buku oyo ezali teke soki batie marraine batie na prophète babakisi Augustine babakisi Eli babakisi Kiki jamais na bakoki kobakisa ngo na kati batie kombo ya mwasi na mobali bandeko toyebaka koma korespecte ba mariage parce que lelo tant que tozo respecte ba mariage te yango wana omoni basi bakomi na bango kobala basi bakomi kose révolte basi bakomi kose révolte bandeko lelo oyo tozomona bandeko lelo tozomona ya baninga lobi ekokoma ya basi nyonso lelo tozomona ya baninga lobi ekokoma ya basi nyonso lelo tomoni ya baninga eza koleka yo kaka ovandi ozotanga bamibali oyo ya changeaki mais tanke yo na ndako na yo papa obongisaka na mwasi na yo te akoyeba akolanda akochange akoloba o muninga mwasi kuna kutu abali na ye bongo mpo nini ngai te nga mpe na ke na nga mpe na kobala na nga yango wana bandeko toyeba koma korespecte eloko oyo babengi mariage toyeba koma korespecte toyeba koma kose respecte na mabala lelo yo trompaka mwasi na yo okomisa mwasi no rido ya ndaku olobi lokola na si na botisi ye bana mutu akomona ye lisusu aza te esili mwasi oyo atuli me keba papa tozomona baninga basi bazobala aza na bana combien peut-être ekutu yo obalaki ye na fola me kuna peut-être bambongo ekwei ebele bambongo oyo ta mosusu libota ezalaki na ndako te somi ndako yango wana makambo tozovivre lelo bapapa borespecte bamama bandeko basi ava ya kokondane luka oyeba makambo nini ndeko na nga vivre cauchemar nini ndeko na nga vivre mutu mosusu akomona boye alobi la marena ndenge aza wana
bandeko nga pe na nyoko manga na vie na zwaka pe décision na bi stop mais lelo na koma heureuse na oyo azwanga apesanga valeur oyo apesanga valeur l'homme selon mon cœur prophète Germain Lema lelo apesanga lokumu apesanga valeur na vie yango wana bandeko mibali ezali mpona kochola te sujet oyo toza nango lelo beaucoup plus eza sujet na bino boyeba koma kose comporte na bandako ya mabala infidélité ekozangisa yo mwasi lokuta ekozangisa yo mwasi komimonaka ngai chef ekozangisa yo mwasi kozala trop dictateur ekozangisa yo mwasi po mobali musu azali so akoti na ndako na bana bakomi kolenga mwasi akomi kolenga olambi te osali boye te papa zwa mwasi wana lokola ndeko ozali mpe na bandeko ya basi te okomisi mwasi lokola tala mwasi fo azala kamaradi na yo nga mobali na nga akomisanga kamaradi na ye mobali na nga mpa kozala uti mosala ye atuni nga sheri oso ayebi deja biloko eza des fois kuti nga na osala émission akeye moko azwi sani na atie biloko na kolia avandi na mesa atie ve na ye abandi kolia ayebi ke mwasi na nga aza deja na mosala azosala me mobali mosu akoya yo oservi nga te kaka mwasi fo abanda mwasi aye mwasi abandi kolenga mwasi azwi mai ayeli yo na nini oyo na kantini ayeli yo osukoli maboko lokola batata oyo ya kala batata oyo ya kala wana yo wana osukoli maboko ozwi serviette opangusi batielo biloko ya kolia na mesa chef d'état ye wana aza kolia chef yesu akoti na ndaku batu nyonso bakomi kolenga batu nyonso bakomi kobanga parce que chef d'état akoti na ndaku bakoma kobenga ye l'état bakutu bakoma kobenga yo l'état parce que olingi komimona boye papa lembisa singa lembisa singa soki na ndaku na yo olinga komitya lokwa gouverneur me papa bakodokisa yo yo ozomona mwasi wana zero ozokonsidere ye te ozomona torsion me mosusu akopesa ye valeur mosusu akozwa mwasi wana lokola sakame na ye akozwa ye lokola ceinture na ye ya loketo akolata ye lokola chemise akopesa bolingo oyo mwasi wana azangaka na vie na mutuka aza na mwasi na ye na musala abengi mwasi na ye mama sava chéri journée na okuna ndenge nini ntango awuti musala azoluka mona mwasi na yambi chéri journée nanga mabibi me mibali ebele basalaka yango te mibali ebele basalaka eloko oyo te bamama okouta musala bandokanga elongi bakolere na yo oyo bayokisi yo na musala obambeli yango mwana bato na musala kuna okoki te bakolere nyonso ekwei na ndaku bando ya elongi ekangama papa bakamere baza ebele keba okorate ye yango wana bapapa bochange bizaleli yango na tuni eske mwasi akoki kobala mbala ebele
Mais ba maman nyonso ba komi oui. Parce que basi balembi. Ba maman balembi. Ozo mona mwasi obotisi bana 5. Olobi esili atuli. Olobi oyo arobala lisusu te. Ndeko nanga. Oh ba uto bala ba pesele ba million. Ba kutela bana boni. Oh ba pesele ba million. Ba kutela bana boni. Yoku tuko. Oh komanga no kutu esika wana. Te oba no kita oba no zalakana se. Niveau élevé. Niveau élevé. Si ko yo muto banaye ko maltraiter mwasi yango, okoma ko taler musika. Yango wana ba papa, tango bazo linga yo, linga pe mwasi na yo. Ezate, mwasi wana aza ndumba aza bula te. Yo nde muto zo komisa mwasi wana bula, eza yo. Yo ndo zo bebisa mwasi wana. Tant que yo zo respecte mwasi na yo te. Okoma ko bima na ba petite nyonso ya mwasi na yo. Okoma ko bima ba camarade à mwasi n'en parlons pas. Okoma ko bima na mutu nyonso. Bongo sikoyo papa. Tango mwasi wana ko kende. Ale yo wana obandi ko ale ozwi liboma. Okoma ka biloba loba. Bamona koto, mwana mwasi wana, ndumba, bula papa keba, avesa za musikate. Avesa za musikate. Yango wana bandeko nanga mibali, boto sakabasi. Tolobi teke, lelo soki mwasi abali 10 fois eza malamu, eza esengote. Ponzoto mwasi ebongi na mobali moko. Mais tanke, bino bozo solo la mabe, mwana mwasi abatu akufa abanine kokende azoluka bisiko oyo bakotosa ye ntango ye akuti bolingo moko bazo bondela ye yo okokaka kopia mwasi bizu te okokaka koshérir mwasi na yo te olobelaka jamais mwasi no baparole d'amour ozalaka jamais na tendresse. Tendresse na yo ekoma ngambo. Bolingo ka ya sakuwet. Bovandi boye na mwasi na ona salo bolingo ezalaka nango te. Kaka bando beta elongi boye. Bon mwasi amoni mutu moko azobenge bébé. Chérie mon cœur. Chérie poussa na pembeni nanga. Mama journée ezalaki ndenge nini? Chérie, namoni suki oyo penza yango lisusu te. Chérie, namoni suki ebongisi yo makasi. Chérie, oyebi mwa rouge à lèvres no wana. Chérie, mwa solo no parfum wana esalaka nga bien. Ah chérie, nalingeli yo. Bandeko, biloko wana ekopuse mwasi alingo lisu makasi. Ba papa, nakopesa ta mwa cour. Omeki yango mpo omoni mpe na ndako libala evandi. Chérie, omoni mwa robi wana, tango lataka ngo esalaka nga bien. Eh chérie, mwasi na nga nasepelaka lero otambolaka. Mwasi na nga nasepela biloko wana na communauté congolaise ekoma mukie. Kaka soki azolinga yo makangu. Soki azolinga makangu na libanda, yoka ba chérie ebele. Soki azoluka yo makangu. Soki azoluka makangu na libanda. Mama okosi te si tuna baluba ne eza kutu ebele. Wana po lobino ya solo. Soki azoluka yo makangu na libanda. Yoka ba chérie, bébé, ah chérie. Kota kaka na ndaku. Avaniso na ndaku. Komi yo. Kosaka langa te. Ninango. Omoni makambo yango. Ekomi kaka bongo. Olingi na beta yo? Olingi non papa, zala gentil te. Papa lembisa mwa muke. Lembisa mwa muke ndeko mobali. Na place ya kanda chata bolingo.
akoyoka aza mutu akoyoka yo aza mutu oyebi bolingo ya tendresse bandeko ata boza na bino na mbongo te bolingo ya tendresse ko okomonaka neti na babanki bambongo eza oke na banki kutu ko bokoma na badécouvert tellement tendresse eleki mwasi alalaka na tendresse alamukaka na tendresse avandaka na tendresse alambaka na tendresse abimaka na tendresse na libanda bakobengo bebe na ndaku kombo na yo mavinga ozolambi fufu yoka deja eza même pas ta na goûte eza ta na elengi te mavinga tielanga maya osombelinga enken nanga eza ta na elengi te mais soki mobala banzi obenga o bebe ososalinga mwa fufu nanga wana bamama yo moko bandi yoka elengi ya obalola fufu mbangu mobali nanga lia bebe osalinga mwa mbisi nanga wana ya mai bamama okomoka elengi yo moko lobi mama natela ata mwa lituma me babengo kaka mavinga osolambi fufu wana kutuko méchant ebali deja kokota pona mavinga bolingo ekozala nango te soki mobala benga ko na kombo na yo mama boluka bo bana kobongisa lelo papa soko benga mwasi na kombo na ye banda kochange kombo banda kotia bebe papa so ozo continue ka kobenga mavinga nzuzi landu papa keba kamera musika te masolo nazalaki nango lelo yango wana merci na bao nyonso balandinga balobi ya matilutula bama présidente na kati ya Atatu TV balobi mama sololaka bamama na marena balobi mabanga ebonga ape so bazo liesa yo esalaka pe lengi kaya ofeleka ya matilutula babi ya la marena Atatu balobi balobi ndana lutula na pointe balobi mama présidente Sylvie nakati ya bamama Hollywood Renaissance balobi eza koinda le 30 mars indation Anastasie Sundae balobi koinda bamama la marena balobi le 30 mars soara liputa balobi mama Isabelle Nanger balobi akoindisa balobi bakoindisa le 30 mars balobi bakoindisa bamama Lisungi bakoindisa bamama la marena balobi sava inda aviena nga base Bob Makalangi alobi la marena olia loso ya nouvelle collection bino so mona loso nouvelle collection pour vivre les 30 mars merci balobi Mati Lutula balobi pardon Mati Bikeka yayo yango wana na komo confondre bakombo balobi Elodie Lipasa ekoinda ndele 30 ekoinda bamama bomoko na kati ya Suisse bakoindisa Jessica Mondako la femme en Porsche balobi viena nga moko Shalom Tumba balobi Maurice Shalom Tumba grand frère ya la marena Tatu balobi Shalom Tumba na kati ya Canada le boga na niveau liboma mobala pembe balobi l'homme selon mon cœur prophète Germain Lema balobi abenga aka bébé chéri bébé papa boyebela bo changer nalingaka bino mingi nalingaka bino makasi bo changer ba idéologie po bato wana bapusala pembe na basi na bino te ekozala esengo soki ba divorce eza moke mais soki ba divorce ezomata yebela merci balobi ya Chantal Masamba yayo yango wana et puis na bosani te na bosani